ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José babi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini moko nzala mama oza mi José la reine de Lyon babi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût babi c'est maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah le bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc c'est ça. On est bien, on mélit bien. Là chez Waka, chez Jeannette, on a sans polémique. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga za mulubala nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Doboye bele boko sepela. Ba fille bien be bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange. C'était un pays pour valoriser et pour foutre un jour. Si, donc pour nous comme à côté, nous kende babara ou ayebi et si kautite, après vous avez si kazo kendete, on ne peut pas savoir où on part, du moment où on ne sait pas d'où l'on vient. Donc pour Nazala, il fallait qu'il bat tout bazala, bat façonner. Mais au début, papa le tour qui a moto ma soleil à radio trottoir. Donc Kinshasa, tout va se fier à plus dans la rumeur, sans pour autant chercher à savoir le vrai cause ou la vérité. Donc voilà. Imagine, on a peine à Zolokango, neti kulutu nini on a manqué respect. On a évité sur l'année au talent même banda. Dans la maison mère, mon langage que j'avais, c'est le même langage que j'ai aujourd'hui. Et le colingaté n'a changé, et le a bien comme qualité. Donc, ils ont un peu de solo. Nous avons le rôle à eux, nous avons scripté nango, nous yoka. Mais bien dans nos années, balbara mieux vaut bayo qu'on a mabé que bakuto na mabé, ou luka ou yoka mais preuve au monate. Na ndenge na ran au moins nazali lilo. Soki na sali likambo ya mabe mbala moko mona na net mbala moko mona ba vidéo nango mbala moko ba nango awa donc ti ba yeli longo te ça veut dire que ezara masolo ya ndé balbara qui veut noyer son chien l'accuse de tout l'accuse de rage donc il faut na bima mona mabe na miso ba tumoko bo peta musu ba lingakanga parce que je me dis aujourd'hui héritier bon na mise artiste na ko wanda ko yemba bien mais pour ne pas se pela nanga il fallait qu'il ou rationa zala batu oyo basoutenaka nga lelo mingi bazwi bandi kosoutenir nga banda wengi musika maison mère donc mon côté na kati na bango ekozala esengo na ye amonanga na manquer le roi de la forêt respect voilà et surtout ce qui est publiquement dans le milieu moko public et bato oyo baza kokotisa intox wana na mitu ya bato baposa na bango eza nini bayinisanga liboso bandaki akosala nini après après album après a manqué le roi de la forêt c'est tout un travail à bateau il y a un groupe de gens au souhait na bango to souci na bango ezali kokoi sanga
mais balobaka même Jésus avec na mokili oyo babwakelaki basoi babambaki mabanga basalaki oyo sur le sali akufa kutu na crucifixion na croix basete mazali mona nzambe donc bato bandimaka ete balingaka pe ete mais biso to yamba ete ndima donc na koleka na ngai eza chemin de la croix parce que la gloire pour nakokoma na niveau ya gloire il faut oleka na makambo ebele nzela ngo ezaka pasi basende bamabaku bakomba baprison même voire même donc pour koma mais nayebi ke na nzambe oyo aza na nga na kokoma et na musala oyo ka le roi de la forêt lakisenga wana parce que les gens vont me juger que par mon travail donc le roi de la forêt kota azali nayebi ke azotalanga vie de nous deux oyebi ke nakoki komanke respecté mpe nani nasala yango te nayebi te soki nakoki kozala ta mosusu nasala yango mokili ekorapelenga bato bazoloba nayebi te na bato to balobaka makambo ya wenge lelo soki eza na moko ayebi yo kolekanga nandimi te na baoyo bazoloba parce que vous allez intox et ben n'avez pas habité en Kimpoi. Imagine, dans les lois on est dans le lobby. Le roi de la forêt même à battre na bandundu. Ba comme na bandundu pour si ça bango na l'exemple inde ba si ça kofi. Marie-Paul na Julien Piana. Si ko makambo ya lobby wana. Pona yi amon ya lobby ke ba aussi sanga. Oui. Mais alinga binisa le roi de la forêt nani to bandundu nini ke bandundu mboka banganga oh non biso to été bota bandundu le roi de la forêt pour preuve binisa c'est qu'il a zanganga te et il oublie que voici le roi de la forêt maman pasteur il veut montrer quoi na bandini ya mampata que mampata za maman pasteur mais mobali là si ça va na bandundu c'est sur la nuance on comprendre que les gens parlent et des fois la bouche qui parle trop pêche. Ngana ebi le roi de la forêt. Tant on a zana ndako le roi de la forêt maman mami ebi. Yankim pouyi azara mona musala ya vina biso de crise production. Donc ebi le roi de la forêt le rôle ngati. Soki ya telme le mambo le roi de la forêt. Nanga na vandina le mambo le roi de la forêt. O ngana koloba et il ka oya oloba. Na ebi bien kolekali. Na ebi le roi de la forêt bien koleka Sankara. Pour azobara makambo tout. Ceux qui n'ont pas vendu le roi de la forêt, parce que pendant que nous avons le roi de la forêt, Sankara Banda, nous avons vu Adolphe Dominguez Tata. Donc, nous avons le roi de la forêt bien. Donc, voilà. Bana Kim, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. N'a coquille qu'on manquait le roi de la forêt. Et ça que la rumeur. Nous avons une boîte de nuit. N'a coutume à qu'il ait la boîte de nuit parce que nous avons ça qui va toute la boîte. Après, Mokili Bandi qu'on a interprété. Ngana le roi de la forêt tomonani na misu te na moni viete ngana zokota ba PR wana yende pe abana ko kende parce que boîte et ça fieste ils en a deux entrées ils en a deux VIP OK ngana moni viete mais mokili eloba oyo koloba mais mabende bakutanga na mabiango. Voilà, merci. Retour à l'image avec cette ambiance qui a régné le 10 février ici à Kinshasa, parce que hérité tout à l'heure, c'est dimanche, Maïcha Park, mais il y a quelques jours, le 10 février, il a présenté officiellement le tout premier album de sa carrière, retiré de la carrière d'honneur. L'ambiance était tout simplement explosive. Juste un extrait, mais on revient sur ce plateau avec Watanabe Kabea Bongo.